Alors bandeko bomoni mbote na bino tomasala kolanda nzambe pamba na bino bomoni ba militaire na biso oba na conscience professionnelle oba na besoin ya kubundela mboka ba faire raisonner biso balobi Belgique ezokota na franc na mboka na biso totia 80 fois. Mais mboka ya Rwanda ezokota sur na Belgique 27 fois. Mais comment ça se fait que pays ya ndengwana et ya na ba militaire papa ndenge mbutambanda lobaka bazoya na babot alors na babot wana babengani bino bokimi. Mboka o ezokota 27 fois na Belgique ezokota pa na biso 80 fois. Ndeko bo raisonner soki ba peti wana ba yiba koti pa ba miso ba minera ba yiba koti c'est que tozali na armée te. Tango ba peti ba kuna bandondo ba généraux oya biso bazali makasi pa ba civil ba komisa na Brazzaville. Ba kimisa na Brazzaville. Ngwanda directement na Togo pa Mobutu Auta. Alors bandeko lelo na la surpris na bimisaki video moko lobi na tchaki nyonso na video wana
Mais malheureusement, nazwaki extrême moko ya TF1 ouais. Il y a la une. Alors on a balancé yango. Tant que on a 27 personnes, bah comme il y a non. La une a contacté pays nabino. RDC et va décider bah non la vidéo na yo. Au moment où je vous parle, naba et pas ya batumsu ezo sala. Pour la monnaie comme la 400 vies ezo sala. Et pas ya batumsu ezo sala te. Et bah tu belle ba combien ah ouais mais vidéo nous a bloqué, vidéo nous a bloqué. C'est vrai ça bloqué. Mais moi il a reprendre dans les athées. Mais peut-être na kozora moi débat au ya makamo élection. Na zone sango pour na ba oyo ba monité. Mais bandeko bana nzambe bandeko congolais patriote omonite autolekisa babilo ke kananga mbuzimai eza salite esala boye bango pe basali tout batinda sango na mbandaka. Alors c'est déplorable. Na 32 ans de Mobutu qui se prétendait être de l'Équateur né à Lisala. Niveau atikili mbandaka eza mawa trop. Mobutu alobaka na biso na Kinshasa na kenda mbandaka na tuni bango na pesa bango nini na sala ni pona bino balobi na bango sala biso baralima bolalima wana mwana Kinshasa nyonso ayebi yango parce que Mobutu a déclaré yango en public. Alors ezangate maintenant luka ndeko yango ameka koloba pe bolanda ye na bokebi nyonso. Merci. Malandi ya Bosolo télévision mbote na bino tozali awa na mbandaka lokola na tata HTC bakoma na mbandaka effectivement tokomi na mbandaka tozotambola na butu mpona kosala constat ya ville impression ya liboso mpona ngai deja na butu ezali mpasi parce que na mbandaka courant ezalaka te na mbandaka nzela ezali te na mbandaka mai ezali te na uti kotambola na butu esika na telemi oyo na nsima na ngai ezali clinique universitaire ya mbandaka mpe esika nazali liboso na ngai ezali résidence officielle ya chef de l'état mwinda oyo bomoni epeli ntango mosusu boloba na ngai esango oyo olobi ke kuro ezalaka te be mwinda mwindo ezali groupe mais groupe oyo epeli mpo na nini soki oye na clinique universitaire okuti mwinda epeli elingi koloba ke ebembe eza na morgue c'est-à-dire soki omoni mwindo epeli elingi koloba awa ndenge toza boye après vérification moto akufi nzoto ne bakotia yango na malili mais mpo batia yango mpe na malili ifo bino moko famille ya mowene bokamata misolo bosolola na bato hôpital bofuti botie groupe wana mpo ebatela nzoto ya moweti bokozwa yango so bosali yango te nzoto na bino bokozwa yango ya kopola parce que même morgue eza na groupe te to eza na groupe mais ezangi carburant esika ya kotia yango ezosala mpasi en plein 21e siècle toza na mbandaka naza komituna soki naza na lifelo ya mokili to nazali na bomoi place bato babikaka mpo nakoyoka moto akufi batie na kati ya morgue me libota basomba carburant mpo babatela nzoto soki bosali yango te nzoto ekopola tozali depuis mbandaka pour le compte ya bainvestigation tokende bisika ebele bokozwa biloko nyonso en temps réel. Merci pour la grande équipe tozali au total 10 personnes toye pour la banquette pour des enquêtes sur bien sûr la cadre de Bosolo Télévision, la seule chaîne d'investigation en République démocratique du Congo. À très bientôt. Bandeko boyoki oya lobi abina mbandaka kurezate mai pesate morgue eza kuna moyen fonctionnaire te parce que courant ezate. Alors basomi mo anini ka moi tala komongo chapenga pona ko alimenter courant donc binom to kufili motu faut beaucoup de essence pour batia na groupe wana bandeko na ebite su bino boyoki on peut bien mais na sir boyoki on bien 32 ans de Mobutu au pouvoir 32 ans je ne parle pas en termes de 3 ans et demi 32 ans c'est-à-dire batu mususu baibaki président mususu te baibaki Kabila
bayebaka Mobutu. Donc ayi botami ayi président mususu ti na 32 ans bandi ko bota bana ayi ka Mobutu. Alors bandi bino yebsanga est-ce que ça qui motema mabe kindoki ubeza nini? Groupe ça combien? Groupe bataille combien? Pour l'état somba yango. Zana pesa bino ba kombo mususu awa. 7 yali. Juste le baka eke asaka mungala. Parce que yakina kumba mungala. Mobutu mtana nommé. Movoto. Faux frère à Mobutu. Nzimbi. Bolozi. Baramoto. Mbanda. Kitenge Yezu. Kenge Wadondo. Mobutu Yemoko. Zanga Mobutu. Niwa Mobutu. Mobutu Saddam Hussein. Bosekota. Edouard Mokolo. Batnous sur la tangi awa. Peut-être il y a 2 ou 3 personnes. Bateau basara succès na 32 ans ya Mobutu. Bateau oyo 1 million et maintenant on va le côté. Parce que na information aux anango, moi ça bolozi soko aina Bruxelles, mbongo muke abana wa nango il a 200 000 dollars. Be formation aux anango, moi ça bolozi ta mozo na Bruxelles, mbongo ya muke azanango 200 000 dollars. Kolukate ofinga nga pona likambo ona lobi. Luka ofinga ngai pona ndenge mutona Alexis Mbandaka. Na bayi na bino tozaki na petit maître avocat akinai na Mbandaka. Ta komi na Mbandaka bayi biseke tokomi. Ye azamo na série 7 et quelques. Côté je crois ba 77. Ye okaga Mobutu aki Équateur. Abani ko se poser la question. A bengi bakoto azu mama nae a se renseigner si le Mobutu ayi muta Équateur. Mais maman ngana kuma Mbandaka ona yokaka na refaka pina mona yango un jour mais naza awa balobi nga oza Mbandaka. Et je pose des questions na batu nazo mona bazo ba toujours que non Mbandaka yango yo mama liwa abi liwa Mobutu prétendait être de l'Équateur, plus précisément né à Lissala. Kenota Lissala. Lissala n'a pas eu téléphone kakoyo. Kuna ezaka difficile pour zobato. Nekonanga. Oyebiya kokumisa mutu oyo aza ndenge yozo kanisa te eza malamu te. Mutu soki aza na ye ya bino te bino zo kumisa ye akosala rien. Ngana mona kabandeko nga Équateur babusu bachaka munoko awa pona mbujimai croyant que ah non e ba yebisi nga lisusu na Mbandaka opusi kama mukela babali na bango onkuta batu wa tutapondu batuta yango na nini na bidon omoni bidon bakati ona katikati babwaki bakotuta siko bidon na wana basala ona tilibuka. Alors ndeko yango wana omoni ba mindele tango Kabila azoki pouvoir. Il est clair, Kabila aura du mal à reconstruire ce pays détruit, n'est-ce pas, par les forces du mal. Les forces du mal. Les gens qui me posent des questions, nana lokabiso. Mais au bout de la clair, s'il faut signer le pacte, signer un pacte avec le diable, je le ferai. Il en a fait. Beaucoup écouter la malédiction. Après, pacte ya outiko signé, nasuka nanga lobby. Après moi, c'est le déluge. Parole ya malédiction, atiki na kati ya mboka. Oh, mususu ya qui a ça na moi bien, Yesus a lobby, après la guerre sera longue. Parole mususu ya malédiction et tout. Me fait de compte. Ndeko na ngai. Soki toza lelo boye. Mobutu. Boki na yamjo musikate. Mutu o yela yiso makambo. Yako pandre batu. Mobutu wa traumatiser biso. Mutu oyo aila biso ki moyibi na mboka. Mobutu. Mutu oyo aila ki batu makambo ko kendeke na basi ya batu. Mobutu. Mutu aila ka batu ko boma batu ko chaba ona ba force commune. Mobutu. Mutu oyo aila ki batu ko kata batu mitu ko chaba ona bani ko chaba ona afio ko boka bona oseya. Mobutu.
Donc ce qui est biloko wana to kabila na botamité. Ce qui est biloko wana yeki na ngote ne lelope bato ba bomana ba batuté. Peut-être ba ko bomana ba batuté. Zela to ka mo eloko moko ngate mtrazo lo bayango. L'ex-Congo belge, indépendant depuis 1960, dispose d'importantes sources de minerais. Le pays est rebaptisé Zaïre après le coup d'État de Mobutu. Il consolide son pouvoir grâce à l'appui américain. Fin des années 60, Mobutu fait pendre ses opposants, il écrase une révolte d'étudiants, les cadavres sont jetés dans des fosses communes. Le maréchal lance une politique de grands travaux qui donnera lieu à une importante corruption. Dans le palmarès des chefs d'État qui ont détourné le plus d'argent, Mobutu est en 6e place derrière les Marcos. Voilà. Oya lobi on a bande onanga. Congolais té, Congolais pété. Nga pété. Yangwana nazo zoka biloko nyonso pona promettre ki bato bazo benga déjà na kolobela ko ambiso la mboka. Mais ndenge na yebili Congolais ba ofinga na ni osakana te. Yangwana lingi na zoa oya lobaki boye, oya lobaki boye, oya lobaki boye na balancer yango. Pour bolo batiki passer na Congo. Non, il faut to lobe la jeunesse, histoire ya mboka. Jeunesse, bana 75, 80, baby que Mobutu a dit Moutoumanam. Bana 90, baby que Mobutu a dit Moutoumanam. Alors, faut te faire comprendre, Batou, comment ça se fait que Mboka est comme à niveau Oyo. Ndenge nini, Mboka ya muke, na ba militaire nae, ba koti, ba généraux na biso, ba kimi. Il faut te faire comprendre, bana que Mobutu, de 24 novembre 65, ba 90, il faisait que tuer. Lui et Solobi. Il faisait que tuer. Sans pitié. Ba Congo, Baluba, Bakatange, Batouandundu. 4 wana tangele bino, ba moni passe à Kosakanate. Ce qui lelo Baluba, Bazo Sala, ou Bazo Sala, parce ba yebike, Mobutu a yiba balbana ya ninge silo. Boyo qui na palmarès mondial, boyo qui ne balobi. Boyo banje, bamite balobi. Abanako kanko bon abatuwa la fausse commune. L'exemple vient d'en haut. De oyo aye sika makamazo sala aye makamu oyo Mobutu aye na mboka na biso. Biso na mboka na biso to aye na makamu wana te. Aye na makamu wana a bebisi mboka. Komo koza na motema mabe mbandaka kureza te, maiza te. Ozala banda ko kombe na Afrique du Sud, ozala banda ko na Maroc, ozala banda ko na France, ozala banda ko na Belgique. Ozana botel na wapi yo na États-Unis, okene sienani na Suisse. Olongori raya batu otie ofutimbo. Ozui bande kona yo okena bango tina evre ko sala anniversaire. Ndiko nga mutane wa bino olubenen. Mutande ngwana na bilo na lepsino. Bilo peta mosolo ba mutane wa zana. Ema wa. Mais yo ko so manda ku na Dallas na New York. Botel mais pourquoi on tongango même na mbandaka te même na lisala comment qu'on ça la société na mbandaka te même na lisala comme ça biso même ba kongo to longwa to kono sala ta na mbandaka motema mabe na on laisse no mutongo au monde mutongo na otina bilo na ye hein. Oyo tango sala vidéo. Tango azoloba, boka esake mutu. Tango azoloba, mais bon mona. Allo bandeko. Toyoka awawa. Toyoka mwata na 5 minutes. De ses parents était togolais. Mais au niveau de sa nationalité et de son ethnicité, il est devenu congolais, zaïrois et mbana. Donc Mama Yemo accepte de prendre l'enfant. On amène l'enfant chez Mama Yemo. Tu lui donnes le sein. Et donc, Mama Yemo adopte le petit Mobutu. Mama Albénique ne supporte pas de voir un enfant étranger disputer le sein de sa femme avec son enfant. Parce que, je vous l'ai dit, Mama Yemo avait déjà un enfant. À partir de ce moment-là, on commence à appeler Mama Yemo Mama Mapassa. Un peu en rigolant, évidemment, par ses copines. Parce que c'est sa propre copine qui me raconte cette histoire, qui habitait sur rue Lac Moero, dans la commune de Lingwala. La preuve de ce que je dis ici, c'est que les enfants de Mama Yemo était une chrétienne. Elle avait épousé Albénique Bemani selon le rite chrétien. Elle était mariée religieusement avec Bemani. Pour quelle raison?
Les enfants de Mama Yemo portent le nom de Guémani. Et pas beaucoup. On est en train de balkaniser nos têtes. Et pendant ce temps, que font les Congolais? Ils tiennent de conclave du rassemblement de forces acquises au changement. Ils parlent de dialogue et tout ça. Bazo Botrabino m'a appelé. Et pendant ce temps, vous parlez de dialogue. Bonjour, monsieur Kwebikbe. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Mais je me porte bien. Je suis âgé de 68 ans maintenant, mais j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Je me porte bien. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne mange même pas de viande. J'ai besoin de me garder en bonne santé parce que le pays a besoin de nous. Nous devons rentrer au pays pour le libérer d'abord et pour le développer ensuite. L'histoire oblige, je vous prends pour quelque chose de très important. Vous êtes la première personne, si je me trompe, à pouvoir révéler que Mobutu, le grand Mobutu, était togolais. Comment est-il arrivé que Mobutu togolais? Mais Mobutu, disons au niveau de ses parents, était togolais. Mais au niveau de sa nationalité et de son ethnicité, il est devenu congolais, zaïrois et mbandi. Voici très rapidement résumé l'histoire du président Mobutu. D'abord, j'aimerais préciser ceci. La mémoire du président Mobutu peut supporter la vérité. Sa mémoire peut bon supporter bandeko oyo tokotia yango mokolo na kosala eloko na kosala boyoki au départ histoire oyo biso toyebi histoire ya mboka wana bato bayebi yango bien eza d'abord 80% 70% eza Congo, 15% eza bandundu et 5% etikali le reste. Donc le reste bamusuba ko la biso histoire te biso toyebi tango banzembo banako yemba banzembo bayebi la Mobutu pa ya botamaka na Brazzaville. Mobutu togolais grandi na Équateur. Yamona Mobutu azomona comment nga na ko tubongisa Équateur, je ne suis pas de là-bas. Et ça na biloko musuba ko yebisa bino te. Yo mo tala ka mentalité mutoko comprendre que non, Mobutu était congolais mais d'origine togolaise. Mobutu a reconnu makabebele akina ko lukebemba tata na ipa bakundanga on a dendal na cimetière on a kasango bwana. Tango ngolo bala bino tozo bongisa ba biloko malembe biloko on a lingite ka tolo bango mais na bwaka ngo pa ko bekipele comme ça so finga bo finga mais nga pe na banga ko finga te hein nga na banga ko finga te. Voilà. Alors bande ko ngai toyo kara Voilà. Alors, Bandeko, toujours kendeke malembe pour nous faire bateau, bamona biloko ezoleka malheureusement bon tout ça même. Mutuna ba Congolais ba sakomituna ezali boy. Est-ce que ya solo élection ya kosala mana 2023? Est-ce que ça solo déjà to sukisiwana to esengeli to banza to kanisa ke kokozala ou bien ça déjà certitude ke kozala? Yami bale mo ndeko lo sakona tunaki ezali bato bazana poto banda biso pe mo kuna ba pe na posa ba soki na maponomi oyo bango pe ba kozala concerné to peza ga ni solo e komina no solo penzate. Biso na kati ya seni to sala manso otokoki kosala po bato nyonso participer na élection même bakongolais ya libanda tolingi eza kutu na feuille de route na biso mwa mokanda wana tokomaki oyo totie baactivité nyonso tosala totie mpe bandeko na biso oyo baza na étranger mpo bango mpe baparticiper na élection. Alors élection est ce que osalama to esalama te ekosalama parce que biso mosala na biso yango wana soki esalami te ça signifie que toéchoué na mosala na biso quelles que soient les raisons. Donc makanisi na biso na kati ya seni tozali même pas considérer que
report ou bien glissement ekosalama te. mpona ndenge kasi yo ozali sikoyo mpona bato ayokanisa ke ozali batie yo nde kotya oyo tolobaka bakineli biso kokinela sika yo ndenge ozali wana eloko nini oyoki kopesa biso bakongole mpona nini toyoki kondimaki oyo kopesa biso maponomi ya malamu bakotala mosala naza kosala mosala nazosala eza mosala moko ya na oluka bato nyonso tokutana na bango tosolola na oyo bango balingi na oyo baboyi parce que biloko mingi mpe bato balingi te tokokana na bango mais je pense que bakoki kojuge biso kaka na oyo tozosala parce que jusque là bato balobi makambo mingi na kombo na biso tolobaka te mpo tolingi badivision eleka mingi te mais baobserve biso déjà napesa exemple moke so tali na feuille de route na biso totie makambo observation ya processus tobandi yango banda sikoyo tolobi teke bato baya kaka na 2023 na suka te tobi baya déjà sikoyo babanda donc tokopesa baautorisation baaccréditation ndenge babenga yango na bamédia na baconfession dans société civile et donc baobservateur na batémoin parti politique bakobanda déjà sikoyo. Ça c'est une façon ya kocréer confiance bacomprendre que eloko ya kobombama eozala lisusu te donc bajuge biso na wana wana eza kaka exemple me makambo eza mingi oyo tozosala bacadre de concertation tokofungola yango lisusu comme ça tosololi oyo bango bakoloba tokoyoka oyo tokoki kosala tokosala. président na bokuse mpenza olobi bato balobaki mingi mpo na yo mais eza occasion oloba te oya ndenge nini oza candidat ya pouvoir te osala na régime oyo te osala na président actuel te justement nyonso wana eza kaka ndenge nalobaki ndenge processus ya kopona président ya seni ou bien bamembre ya seni eza processus moko eza compétitif donc ezali yo ye na oyo ya yo motu mosusu aye na oyo ya ye sikoyo yo bandi kotombola oyo ya yo ye azokitisa oyo ya yo sukasuka bato bakokanisa ke oyo bozoloba wana mpo bomatisa bobokisa motu eza ya solo ou bien bato bakoyeba te baprésenteur politique toyebi emonana na mwinda te me na butu toyebi ke le 6 oyo ya koto na le 2 ya koto baza na ngambo to na ngambo toyebi makambo yango ndenge ezala yango wana na droit balobaka soki ofundi motu na likambo il faut olakisa preuve poso preuve ezali te eozala ngai nalobi likambo yo lobi mosusu preuve eza yo te osala na bango te otyai candidature na yo en indépendant le 6 wana basoutenir yo ti obimi te wana ezali kaka basisi wana ezali nguya ya nzambe mpo basisi wana bobosana teke na 2020 baponaki motu mosusu mais na 2021 j'ai eu le temps ya kosola na bango bamoni mikanda na ngai bamoni baseve na ngai naboyi kobelela mingi mais soki otangi seve na ngai ocomprendre que eza quand même na mwa d'accord misolo ya baélection budget ezali boni ozwi déjà boni na minute oyo budget ya opération mpo tobosana te élection esalaka na budget ya opération nani tozwi ata le meilleur moko te donc faute ya gouvernement na minute oyo gouvernement apesi eloko te soki élection esalami te na 2023 faute na ye seni asalaka baactivité oyo ekotisaka mbongo te biso baactivité na biso nde ezalaka tozwi mbongo epa ya gouvernement tosali misala so gouvernement apesi te te moko okoconclure donc faute na ye ozobanga koloba ngo mpo ani loba kaka faute na ye soki apesi te élection esalami te donc faute na yo te faute na ye teri oza journaliste amayeli mingi kasi nalika phrase wana ebima na nini na yo tosala philosophie te eza pragmatisme ngai atuni motuna yo moto opesa eyano soki apesi te faute ya nani élection esalami te ça signifie que apesi te merci beaucoup merci beaucoup totondi bino botondi question suka ya suka réponse question courte réponse courte quand allez-vous nous dire que nazwi mbongo te nakokisi nyonso te moyen nyonso esila na 2023 ekozala su te quand oui wana parce que plaider omoni badécision mingi ezala teke ngai nde nalobi nga moko toza ebele toza 15 donc tokovanda totire baconclusion epi tolobi soki par exemple napesa exemple ntina juin makambo ezaka ndenge eza awa
na oyebisa bino ke na modèle makambo ezokende soit barepousser ce qui n'est pas dans notre vocabulaire tolingi makambo wana te soit bakopesa mbongo mingi koleka déjà baza na mbongo te ekoma pasi mpona mboka to parce qu'il faut pas comprendre que faut pas penser que soki esalami so mbongo epesami te eza kaka glissement non ekoki mpe kosala mbongo mingi oyo mboka eza nango te donc ça revient plus ou moins au même donc c'est un peu ça qu'il faut voir. Bandeko eza mawa banzi ndenge boyoki alobi élection eza na mwa mobulu élection vraiment eza na mwa mobulu donc voilà tosuki wana bakomo nyonso batangilaki bino ya bato oyo bato ya Équateur nyonso baza na bandako na Afrique du Sud partout mais bayini mbandaka eza mawa voilà allez-y. Des contextes pour le compte de Kikongo, on les fait généralement dans le Kikongo de Bandundu. Et vous, peuple Congo, où est parti votre langue? Vous êtes en train de perdre un patrimoine essentiel qui est votre langue. Le camp de Kisantu, le camp de Lunatra. Kisantu, il faut que vous vivez. Mbanza ngungu, yani mbanza nkutu mbanza ngungu, mbanza Kongo, mbanza mbata, mbanza lemba, mbanza ngungu ntoto mya bakongo. Kikongo twakilevu vanga kumbanza ngungu, unuki aki mangala makotele kuna bakongo, kikongo kyaba tekele nima mangala bayandike fova. Kimpese ntoto mya bakongo. Ba missionnaire protégé ba vimba batunga école normale et épique Kimpese. Kuna bana baba ba Congo école primaire ka bakile banga musi territoire za uli bakile kuza ku Kimpese. Na te bangala kunjandu kuiza longu ka ku Kimpese. Memu Kongo bakile longu kilanga. Kuna Kimpese ki konto to ba Congo ki Kongo bakile vovanga. Bwabo lwe ku Kimpese. Sabe Kongo weti kukimwana kiti kinani kakitu kili mangala bayandikiri vova ndunda buzengi kale kuseidi oko fo mu mazulu kanda la Kongo ikanda tete mu Afrique centrale bwabo kanda dio yantete yandikiri kola matata nzambe ya mpungu ndinga ikonga luveni beno ngongo eno manga bwana tibanza vous devez être dominé c'est tout. Kuluwozi mtoto mya bakongo kuluwozi Kikongo tokele vovanga babulo ina kuluwozi na temo fata mo sono mangala bakongo ba ndiki vova qu'est-ce que vous croyez on ne se moque pas de Dieu dans un zambo vendi à Kikongo beno ni kanda